na koti na taxi na okende njili. OK. Kota na koti na taxi. To posani pembeni ba garçon mo misat ba osola moko azaki na sac na ye na mukongo. Msusu atemba osola. Ba temisi taxi. Nga fanda ina sima. Ba temisi taxi moko akoti liboso mibale ba koti na sima. Tobandi okende tokomi côté ya toleki matete tokomi côté ya bato wana ezaki na victoire tokomi côté ya bato on dirait ba osana na basine ba na ofina on dirait tamba comme ça ko ba comme na moi désaccord. OK. Mbala moko na oki on dit ba chenga mouchoir na zolo ba parce que après kaka Palm Beach un jour après ngai enlevenga ba bina filé na kuta na eboye na idor na banque na loba na yatika boloko a continuer na ye aboya na ye koyoka a continuer le ko sala po mutu oyo apesa makamso zo finga ye même nzamba okotela ye fabrikas tanga zoko na orchestre na ye obi kombele batu osala bango teste o balela maestro azwa bango te mazwa kiyo ya ata mabe yango ekomi na niveau na ata sali yo nini ifalo tika nzamba bundelo ya modèle wana te Aïe! Encore et toujours l'incomparable, l'homme de Tchatcho. Il nous ramène dans la nouvelle saison. Vos filles de retour à Brazzaville, vous qui rêvez de la meilleure voix féminine de tous les temps, Cindy le cœur. Vous qui rêvez de quartier latin, deux grands concerts à noter. Le 2 septembre à la galerie N9 et le 3 septembre au palais du Parlement Congo-Brazzaville. J'ai une grande dette. Je dois au Congo, je dois au Kofi-Fil de CFA. Et je compte régler ces comptes le 2 septembre à la galerie NF de Pointe-Noire et payer mes dettes d'une aussi longue absence le 3 septembre à Brazzaville, Palais du Parlement. Je vous attends tous. Considérez ce concert comme un grand défi pour le règlement du compte. D'abord, le 2 septembre, Pointe-Noire. Confie encore. Le 3 septembre à Brazza. Bien la peste. Mera yoga bien. Maman c'est belé. Mera yoga bien. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, mes fidèles, bienvenue sur nos antennes www.Africa Elengi. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, moi c'est votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Comme vous le savez, cette émission, n'est-ce pas, a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps. Émission de Sarabino à l'aise dans la banda, qu'on a différentes places vous allez écouter la Rabino dans vos bureaux, dans vos maisons. Et aujourd'hui, dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité autour solo là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Na kangaïba téléphone, les gens m'ont appelé. Beaucoup de personnes au Babengakinga concernant l'enlèvement des maniqués des jeunes. Maniqués m'a levé en même temps. Torosolo là, banani baleva qui maniqué. Est-ce que l'on a mabé comédie des jeunes? Batum subazolo ba en termes à viol, batum subazolo ba betakié, batum subazolo ba ça là qui n'a cliqué à batum roboé. Oh, il faudrait tout le temps à combo, les autres autant à combo. Des gens à savoir puis est-ce que à mon anité, bien que elle n'a pas voulu à Kolobayango dans différentes émissions, mais aujourd'hui à l'obit trop c'est trop à remettre un peu Kolobayango. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous avons réussi des jeunes maniques autour solo la les autres tant swappé tout sauf rien. Manique, bonjour. Bonjour, l'archevêque Mike Lokamba. Ok. Avant de commencer, non c'est Nganzambe, merci. D'accord. Merci vraiment na protection. Merci na paiement. Et puis na osenga ope merci to belango na émission. Okay. En tout cas bat koti na libulu ba mon bâtiment là qui pona nga na ba même bazwa mitelo te mais nzamba protéger nga. OK. Nzamba protéger nga. Ya mo enseigner merci en tout cas ba abonner sur Africa Elengi TV, merci na bino na nenge na kota na banda kuna bino sans permission. Voilà. Et je salue mon pasteur Alphonse Kayenga na église Sion. Merci na batnyo so bobenga ki bo encourager nga goreti louvoiso, merci beaucoup. Alain Giga, merci beaucoup. Nzamba sali na zui chokté na. Très bien. Toujours yawana nzamba sali gloire à Dieu. Avant nous batuba comprendre sens ya makambo. Et là on est comme le. Et là on est comme le maniqué. Na koti na taxi na okinde njili. OK. Kota na koti na taxi. To posani pembeni ba garçon mo misat ba osola moko azaki na sac na ye na mukongo. Mususu atemba osola. Ba temisi taxi. Nga fanda ina sima. Ba temisi taxi moko akoti liboso mibale ba koti na sima. To bandio kende to komi côté à to leki matete to komi côté à Abattoir. Wana ezaki na Victoire. To komi côté à Abattoir. On dirait ba osana ba sin ba ngana na te na okipe na ngapete ngana téléphone na kaka na ofina. On dirait tamba comme ça ko ba comme na moi désaccord. OK. Mbala moko na oki ndi ba chinga mouchoir na zolo. Ba tina ye ko se retrouver nenge ba bengi wana na famille wana ba tolokoti mwana mwasi mwana manique de John.
neta batuninga numéro kwa na benga ko mingi na numéro no na mutu nde na pesa ki numéro tant pe na pesa numéro na kaka donc na za kaka na ba vertige. OK. Je sais pas pourquoi basali yango. Mais avant tout so ba toi comprendre très bien. Au mataki ozaki à bord d'un taxi. Nazaki na taxi na zone na Victoire. Voilà. Pour ça ni muketi to komi côté école de navigation. Ondo kendwa. Na banoki Njili. Destination d'Aki Nanjil. C'était le matin ou bien le soir? Ezaki ba 19h. Ba 19h. OK. Na occasion on andé surtout qui donc na surtout qui nazomona bien te eloko na mona ki asuka kaka abimis garçon azaki pe na abimis eloko na poche mbala moko ne lumina ngabo. OK. Donc eloko ya suka na mona maintenant tozo kende avant to koma po banda ba mataki na matete ti na côté ya abattoir bazaki ba osala discussion mais na ba code ngabo eza makam na bango na play ya mam na bango donc idée te kutu ke non bazo planifier eloko idée kutu te na kati ya mutuka na 19h wana on dotambola yo moko zaki na mwana te na bana te nazaki ngamone long jambe ezaki déjà ba 19h ba bengi ngai na petit na ngamo. OK. Arana Paris. Bengi ngai abinanga kende na ndako na biso okutana petite sœur nanga ozwelo moko eza kuna bonatali nga bona kende kalko eza ba 19h on a kende benga su long jambe ya susu boye Jonathan pe mikolo zo kipe mi makambu ya ba concours na monde ba okende wana na bon na mona ki elo na santa ki elo moya mabete. Voilà, au santa elo moya mabete, c'est-à-dire vous avez été enlevé na groupe ya Batu elo ko sikoyo na kamwe na 8 ans penza parce que de 19h wana to ba 20h moins si na perdait connaissance ti ba boakanga elo bazwika sac téléphone na ina $10 mon na sac ne nazaki inconscient wana ba violer ngate elo côté ba beti ngaite siko ba linga elo ngamona ko mituna. OK. OK. Ba linga kinini. Si tu comprends bien, après avoir enlevé yo, bah même dans destination inconnue, yo évité. On a évité inconsciente. Vous avez été consciente. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans moment où vous avez consciente, yo le biba simbi on nzoto te. Ou yako bandeni ke basimbi on nzoto te. Poso basimbi ngane basimbi ngana yanzoto nanga. Nanga yeba. Très bien. Parce que j'ai entendu les gens, bazolo bakeno maniqué, basimbi nzoto, maniqué ceci cela, nazo kabatu, ils ont tambo na internet ba violer ngate. OK. Ba violer ngate nzoto nanga so basimbi ngana yeba. Très bien. Ba violer ngaite. Voilà. Bazui sac. Et là vous remarquez bazui sac. Sac na zaki nango ezate téléphone nanga ya. Avec $10, ezalaki na kati sac. Na $10 na kati. Ba boaki ngai na suka kuna côté donc na kimbantseke na suka. Inconsciente. Na yo s'est retrouvé qu'à 3 garçons, ezaki 2 filles, na 3 garçons. Ngam da benga nga fille moko oui. Fille wan tango pe na pesa numéro na donc na mona bien te. Donc vertige siku natali moko manique de John vertige asa bien te bon ba kanté na kwiti. Donc na kwiti on a se retrouvé wana na meli swap na kwiti. OK. Non ba na mona bien te botele misanga ba tele misinga boy na côté le matin na fandi sous. Ete mo so na ka lo ba manique de John, ça manique de John. Donc gloire à Dieu qu'on se retrouvé na bateau ba ebio. Bateau ba encadré yo ba tcho mpanzi. Donc voilà. Nande ba benga ki yo wana. OK. Voilà. Mais koyo kayo bien aux ala qui enlevé na bateau évité. Est-ce que pour le moment l'enlèvement na yo lelo sac ebungi lelo tout le monde aura na cadre tout le monde a na cadre sac ebungi te parce que ndé bato enleva ki bakoya pe roboma yo. Donc voilà, aujourd'hui ozolo banine siko elo na olinga na sala kaka il faut na. Est-ce que vous avez déposé une plainte? Oui, au sala d'abord examen approfondi. Ça dit pas parce que la première question bon parce que là yozo banga moko na moni ke basimi nganzoto te mais hôpital les a c'est ça. Voilà. N'apporte qui plainte à l'inconnu. Pour naïbi bamouti.
tant basali le te se mutako bakoki ko kanga yo te bazwa kaka téléphone na sac basali le te ya on a sala examen général na yeba que peut-être ba melisinge loko na inconscience wana na ebiti non 2 jours on a linga ina ko late parce que na za ke émotionné OK non et ça linga somo non baba manga na libanga na moto na tika au clasher na linga soma mba au clasher te voilà et loko na tout na basali yango pourquoi na kati ya taxi batikali même pas ko yebisa OK non batindi biso epa banani boye yo lo baka boye eloko moko te ndenge na biso eloko te yo no mona ba komba client ba client ba mati moko mati liboso mi balé ba mati na a complicité na chauffeur non e bandeni baza complice non chauffeur taxi a jaune mi balé ba mati na sima moko liboso tozo poussa na ngana yo zaki na sima to liboso ngasa ki na sima 2 gars bazaki 3 garçons moko na eloko na nazo se souvenir makasi moko ya sakodo azaki mbinga koleka o mima sakodo ya kota epe na sima OK 2 bakoti na sima moko liboso ngapi na sima bakoti ba client na bateki ba client bakota te mais tant tozo poussana nde bazo so o liboso na so baluki na sima on dit au sala o wana mi balé basine on dit ba na désaccord moko parce que ba komo loba na ba adage bon ngano intuition na sala kité na moment ono na comprenez petit ça là été et lo kaka ya suka na mona ki akoti si liboko na poche ninga linga bimisa mbongo mbala moko sante bu na mona ka musha qu'est-ce que vous reprochez là vous se reprochez na nini na makambo to ekomelio tu te dis quoi au salaki nini au fingaki nani au mankaki nani qui sont derrière ya enlèvement ya maniqué là aux ofanda aux oloba nini lokamba au moni ces derniers temps na soleil même na Shadrach on a ça sur émission té tant na soleil émission na Shadrach na singa na omona bien té bandoto na ngeza bien té na ba même tina ndako nanga na omona bien té même bandoto na ngande na olala na omona ngo ezo za pena bien té na yebisi pasteur nanga abi bon nzambe ndaza na contrôle ya nyonso nande na yokuta na accident na boya ka taxi na koma na moto baba minga libanga na moto na zongeli taxi ezaki taxi ya jaune ote o mati voiture moko boye ote tamso mati voiture moko boye ba doit te ya mataki voiture te ezaki taxi ya jaune o etambola kana ville ya Kinshasa communément appelé ketch ketch voilà taxi na biso dans le but osa ko se reprocher na nini sono on se reprocher to émission mo na sali boza na est-ce que moninga na clasher mikolo sur moto na mutonga na fingite na boya au clasher na boya officier tout coup tu prends ça na concours na ça sur émission régulièrement te ezaka so prend sa prester na ye na sali commentaire na ninge azo prester ke ba émission na ça na sali na ça na tout na na mingi nanda c'est ça muto ko ba ke no ngai na fingier ces derniers temps na habité ko finga déjà 2022 na boya ya voilà ezalai kaka basali cop na bango na bato batinda l'air bana na ba yambine mauvaise nouvelle oyo réaction na bango ezaki nini ezala pasi omona yo mo réaction Jonathan OK ça fait mal très très mal. Alors, leurs okangamis. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Janelle en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
ozana pasteur Moïse abondeli mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monye na nzambe ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé ya oloba te na ntango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga akomi loba naye kotémoigne monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barigi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayetémoigne monye na nzambe ya ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto ozoloba nini banani baza na nsima ya enlèvement na yo pour ne pas citer leur nom mais ozomona quand même indice ezali ezolakisa ke non telle personne aza na nsima dossier oyo telle personne nayebisaki ya kongabi nde lea na bana ekoclashe na koyeba nafingaki motu boye akotinda bato basanga mabe mais na makanisi na nga mpena nde navandi boye nayebi te peut-être balingi baboma nga par jalousie pour kongola azaka soki moto aosala eloko babike mbongo mais on raté déjà liwa oto raté liwa nakufaki déjà ezaka nzambe nde azalaki na ngamu na nga très bien yango naoloba bakongole bazalaka soki bamonika te toboma ye mpona clashe ti natiki koclashe eloko esalameli nga mbalo na esalameli nga te mais ntango ozosala motu mabe oyebake nzambe nga natiaka témoin nzambe na oraisonne te keno ntango mosu nakoraisonne keno motu te motu asalinga eza ye te yango natiki nzambe azala na contrôle ya nyonso yango naosaka examen ntango mosusu bameli naosouhaite kutu te ke bakutanga ata na eloko ata nini te parce que kopesa motu kobanga ya boye eza bien te so na yo sala émission po na fortifier ba fan nanga mais nga ba benga nga trop na traumatisé na ba benga nga trop et surtout nanga mona zaki inquiété jusqu'à ce que ba ko benga nga que ba boaki yo na kimbanseke voilà et le lot mona ni les sous en vie et tout ça la biso toujours très bien mais traumatisme ici là nous quitter peur wana ta on la na butu na obanga na même ko banga ko tamona tambola ka makolo trajet mula yo ke makolo te il faut mata na ko banga na mata ba transport donc na ningo préciser ko to bat ba Maniké m'a réveillé à se retrouver seul avec 2-3 personnes dont l'obiawa, 2 filles, un garçon. Qu'est-ce qui a poussé à Maniké d'appeler directement Mike Lokamba aussi longtemps banana et bazana? C'est une question que les gens doivent se poser. Oui. Quand ça a un concours, ok. On a téléphone. Jonathan téléphone ni ibungaki. Très bien. Et puis on a passé numéro, on a passé un numéro dans état normal té. Et ça y est tellement na benga komini, ngana na journée to benga na taba 10 fois. Numéro ya kinga na mutu. Pona na numéro ya kinga na mutu yango ni na pesaki. Na pesaki na état normal té ke boke non, té na pesa numéro na normal. Na zaki na ba vertige. Numéro yelinga o na benga mingi. O na kanga na mutu ke non na benga ngo sana na soit téléphone sana comme na papier. Tu vois, c'est juste ça. Très bien. Alors, merci Nabandeko Babenga Kinga pour se retrouver Maniké. Place au Tomona qui est aujourd'hui, elle est toujours en vie. Oui, mais ça bateau bazala qui Bandeko s'inquiéter pour nayo. Oui, ça baonini. Bozana kimia naza bien. So na salle d'examen résultat bimi na opé sabino information. Mais naza bien. Kaka kubanga ndi na anangunana. Na un peu traumatisé mais ça va aller. Ça va aller avec le temps, na ba reposer les cas parce que ils a facilité. Ils a facilité. Donc na somo wana non ils a pas na katinanga. Vous allez na somo oui. Non na somo. Normalement oui. Donc c'est la première fois vous allez enlever na vie. Il y a modèle wana. OK. Il y a modèle wana.
non na yo kaka o basala ki na mbali boso mais naza bien na nzoto ba violer ngati mais naza nde traumatisé na obanga ne mingi bilongi wana ozala na bango na motuka koki ko repérer bango ce qui un jour moni le même figure garçon ya mema ki sac garçon a mema ki kanga ke longi nae na kanga ke longi nete mais so na moni e boye a telemi boye na oyeba pona cheki kama kasi garçon a mema ki sac odo so na moni e boye a telemi même na nzela na oyeba parce que na tala ki e mingi na mona ke po abatelemi ba so ba koti na kati ya taxi wa sac odo tellement za kimbinga na tala ki e mingi yeso na moni bo na oyeba na oyeba lunete mais corpulence na e wana ninga telemi na ebite pourquoi pe na cheki kama kasi na tala ki pe na ti ba o mata na tala ki il y a une question de curiosité o pe ba paro tout dans le sous maniki ezalaki filature o ba ndeko sala yo comment est-ce que bato bazana kata mutuka yo pe kotika na mutuka wana parce que filature peut-être bato va comprendre ba bandi ona ndaku ndengo yo bimi ozomona donc coïncidence wana salama ki ndenge nini kozala filet na nzimite parce que kolonga banda ti victoire na yaki na moto na yebite so bandola nanga na sima omoni archevêque eloko ezo bang sanga koleka omoni na biki nzamba batelinga mais nga ce qu'on a dans spirituellement qu'est-ce qu'ils ont eu autant batiki mutu boye moi ce ko banga nanga moni peur nanga ne yango wana ils m'ont laissé na olinga ce qu'on est batiki ngeloko ni bazui bo betinga te bo violer ngate bo suka sac na téléphone nanga siko qu'est-ce que vous avez eu et le roni batinda ibno bosa moni peur nanga ne yango wana batubinga tonga basali nini yango ni na olinga na sala ba examen approfondi na yeba peur nanga ka yango wana mais l'Éternel m'a protégé, je suis en vue mais mutu soka a enlever mutu batiki mutu ningo wana peut-être basali loko moko et ya osalama après ba ani na on souhaite de peur nanga yango donc voilà et maintenant donc nazom so na son avant na chambre na longue blama na omita la part no linga na capacité place motam so batubi tonga tam so basen ne ba bité sala ba examen ya makila sala ba examen so yeba examen général loko ezali eyeba na makila. Très bien, donc vous contactez des jeunes Manik Yoana donc Mamusus bo solo lango et surtout ba fan au bol sepela na Maniki tout le temps bo benga kinga Maniki enlevé to ka ki ba moura ba zoloba to ki bande ko bele ba zoloba mais c'est vrai azaki enlevé mais sauf que atikali kolekana na mambo musus ba zoloba wana te lokuta azaki na besoin ya téléphone. Oui, parce qu'il a besoin d'image. Téléphone, oui. Non, téléphone, on a une valeur, on a une secret, on a. Et l'autre. Non, il n'est pas secret pour nanga. T'es là secret pour nanga. Pour nanga, t'es bon pour na battre sous. Ils ont ba image tam sous image ba tindelio, zomona. Oza tam sous na image ba tindelio, pour ça là ba tam sous mutana guerre na mutote na tindelio image. Ba image de tindeni. Ba image kaya non ba image kande batindaka ndeto ndenga nazara bomo atamsuna manike mutu tele lo bayina ngabo batenga na clash asu matala image so linga ngala linga sma ba image tam autina nga image etikala na oyebe loko ni bazaki na besoin pa na ngati. Bon voilà, le temps que la justice fasse son travail to tikeli ni surtout na maboko ya justice ya mboka na biso et puis non seulement justice nzambe azali nzambe aza injuste. Donc lona yo mona to vanda ka maison na bato be bakana biso bakana pe que non ndezana soki espace epesami na ko bomaye ndezana so na kutene place mona osale mabe mais to sala ka musala oyo pona ozamote mama be na bato te elo na obeta c'était manicure akala ya ofinga mta 600 ko finga yo afandi awa ba journaliste balingela nga bu ba bina na ba olexanga na chaîne mo ressusté na aki na chaîne te tant na ye en Afrique Langue TV lo kamba bisanga bi ba clashati ba soko pesa conseil au lobby vérité mais ako finga bu bonde na manda ko finga na va na plateau na sala ngo susté pourquoi. Très bien.
bato bazoluka liwa ya manike pour tous clôturer na dossier oyo royebisa bango nini parce que moto nde abomaka moto nde atiaka biso na mokili c'est Dieu moto pe retirera souffle na biso c'est lui-même oyebisa bango nini bazolinga bakata pema na yo aussi longtemps en vie église ali bosso za motema nzamba tala motema oui yo kananga loba yo sala lisumu te so na boma bato na okufa na mbeli yo bi okatelanga mutu mais so na boma bato te na tiela na mutu poison te na vie nanga na kana kabana ya bato te nzamba ozala nanga munanga na ndimela nzambe wana en tout cas na sengi vraiment merci na bato nyonso ba s'inquiéter pour nanga. OK. Merci beaucoup Placide Ebio. Vie Placide Ebio na Belgique na PC Bambo ta benga ngape pour nous na bato mususu tanso ko quand émission eza émission akala lokamba tie kaka nga na pesa numéro na émission te non numéro na eza plus 243 90 43 16 621 OK. So ngo contacter nga ko ka voir na ngam oui bo pesa epé na moment où il faut ça la nini traumatisation azanango à quel moment il faut elongwango la migraine cause la bien c'était que non quand c'était que bien na bien de na zaramani kete. OK. Et aussi et surtout des conseils oui. Donc pas peur wana. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons parler à présent de l'évolution. Il y a Prince Babia où il y a une compétition à monnaie na Vodacom, best of the best. Ils ont avancé, ils ont évolué jusqu'à présent. Où sommes-nous maintenant na compétition? Comme na phase nini? Faible market, il y a Feli na pesi bambo tebele, merci beaucoup. Il y a Feli au sankete makasi pe benga mingi. Il y a Feli na pesi merci. Na nengo pesi nga pe mukina bakisa na monga ba examen ya Feli merci. Okay. Faible market. Auta osala auta osala premo ilikaki ayembaki banzembo ya Kofi. Ya Kofi oui. Ayembi 4 morceaux na un temps. OK. Loko epataki ba jure ya moi. OK. 4 morceaux donc Kofi a kokité à Telemi. Ah bon? A kokité. Oh wow, félicitations Prince Babia. Jean Goubal a félicité. Donc ba jury bazaki paté ko yemba 4 morceaux, 4 chansons, quoi 4 morceaux ayembi on a un temps. Na un temps oui. Donc félicitations l'artiste. Na on a baki soyi pona koyemba. Le ozo bandela on trop soki pona koyemba Prince 100%. So pona vote neta mususu. Mais so pona koyemba babota manango. Merci na ba jury. Bon mon ami binomoko. Na zape ko encourager ba candidat nyonso balongola pe bat mususu. OK. Élimination et ça la so bazana na compétition 19. Oui. Te compétition ngesi bazaki 19 siko batikali 8. Batikali 8. Oh là 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 là. Je na yamba ko batikala 14 batikali 8. Batikali 8. Tout ce qui est déjà. Et on a enseigné batu numéro 17. Numéro 17 Prince Babia. Pour voter numéro 17 au Betikaka étoile 42 510. On a mon boss 42 510 dièse. OK. Prince Babia. Donc au monde a mené mawana au comme numéro ya candidat na yo non numéro 17 beau voter. Na osenga vraiment na gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka. Na osenga na Jekoko Mulumba le vice-gouverneur oui. O nani Abeda Chou boy de biso na voter. Eric Mandala. Nani le prince d'Afrique du Sud nani Kinia. Ah Yannick Kinia Rombox. OK. Donc Mohamed Moleka beau voter vraiment beau voter numéro 17. On a artiste na bino beau voter vraiment beau voter numéro 17. Na ebisio ba jury bazaki épaté lo. Bazaki vraiment épaté. Non, ngamo na motala ye na ondima teke ayi comment oye batina dimension wana. Tara ngamoko na okamwa ye ebo mutalibanda. Ozomona nini là omona Prince le lazo yemba azo épaté ba jury ba membre de jury ça te fait comment? Et ça langai émotion et puis ça langa bien. Et ça langa bien parce que musique c'est ngako yeba oyemba. OK.
na ye na omona ke babi ya pena zara moyembi na prince so aza na concours na ondima te ngam na botai bato mosusu baba azoloba bongo mpo eza mwana ye te na prince so aza na concours na ondima te nga moto na otala ye donc aobimisa savoir moko oyo na kati ya ndako na mona yango te donc félicitations artiste yango na baza mwana na nga te aza artiste ya Congo oui a défendre pas Congo na ba place nyonso ya okende koyemba. Votons tous numéro 17 Prince Babia. Bah PC déjà bah meni au voter les 400 combien étoile 42 510 étoile 42 510 to voter massivement bino ba tolota la biso bandeko donc voilà des fans de Mike Lokamba ba abonné Afrique Leng TV botala rabiso na Congo bobenganga na Bandundu bobenganga na Katanga bobenganga na Lubumbashi bobenganga na Kisangani bobenganga na ba Nord Kivu kuna na zo apena ba appel ba Nord Kivu non neza boye vraiment na confiance que bo voter numéro 17 oui parce que bino mo bo mona ezate que pour na vote ba il faut mutu pas le kamuto ayebi pe musala mo aken place okende pe a sa fierté ya Congo ezate que bazwika mutu te pour na ka ba voter ki ebelete bota artiste na bino non place nyo okende prince sa fierté ya Congo. Très bien. Pour voter numéro 17. Voilà. So ko voter zaki na internet, o bato libanda ba ko voter. Voilà. On ngeza ndeme ko voter zaka. Izara awa. Parce que bata poto faut basa la démarche ni to bandela la bango. Bata poto tozana numéro moko eza ya Crisco Louvois. Oui. Conseiller artistique na ye. Na kombo na ende soko tin ba so seng ozana besoin tin na mbongo na tindeli o kombo ya Crisco aki azu yango a voter. Voilà. Ça dit muta rotina $1000, rotina $5000, rotina $10000. Basombeli yango ba nini basombeli yango ba voix. Voilà, très bien. Très bien. Nazo compter na bino vraiment. Nazo compter na bino mo bo mona. Bino mo bo mona. Na on le baté pour na mona mais c'est un bon chanteur. Voilà. Bino mo bo mona. To ba la semaine prochaine ba taper ba quelques personnes. Oui oui. Il faut bâtir la rade. Il faut bâtir la rade. Bâtir la 2 ou 3, 2 je crois. Premier non, premier et deuxième oui. Non, vous votez. Tu as pour ça coûter qui m'a deuxième ou tu as pour ça à premier. Ça a remporté les bisous trophées. En tout cas, na CP vraiment le kamane ba benga kiyo ya kimba moko. OK. Na yo mo kutango yo kantsani na kenda ki divers kuno komo tunanga ndenge nyo à 7h nana. 7h yo kutambola. Non. Très bien. Voilà. Et tout solo là rapidement hein, parce que ma maison moi est belé au solo là mais tout englobé en haut directement faire égola aux alcool courant qui abimaki peut-être dans un temps toutes nos questions on a été les gens se posent des questions les gens disent que faire égola azana na terrain azana album très bel album ils ont déjà que marché bien bah toi mon lokola na kobima ya faire égola olé amatele ou bien amatraquer album nae mais ba pèse importance mingi na single o ya na studio merci bon déjà orientation nae que pensez-vous bon nanga penza na réflexion nanga oui il fallait continuer pour sa promotion album nae okay. Senga banani merci bagoloa musani bagoloa sala kitanga za na prison Magolo balela balimba musalati balela ba marché te faire abima papa wemba tout monde on a le banenga mabeti vas-y on sala analyse analyse oui so au morning nazu accident au moins ba fan batu nyonso on a fréquentaka ba bengi bango na modèle ezala te mutu nyonso on nga na fréquentaka artiste à côté prison abimitan papa yemba bimaka to mona nde ba tango kofia bande ko samba tina butu wana ba fan ba ki libanda bazozela ba quitter leader na ba OK sikoyo faire abima to mona même pas fan moko akina zo na prison batu oyo ba tindela faire ba message d'encouragement eza ku bato oyo
ye na yeba yokana te na yebite so na oloba mabe bato ya satandaki donc ngolo baki kobima ya faire egola otika lo mona bagolwa te bato oyo yas bato oyo il fallait ba soutenir ye oto yebaki basalaki yango te basalaki yango te il fallait à continuer comme ça la promotion ya album neza kitoko siko album wana ya bien wana na ba clip bien na kundi yango abomi yango. C'est ça les gens se posent. C'est quoi il sa single c'est que abomi akundi album wana. Donc pour yo kobimisa single ya faire egola titre merci et ko dominer les autres et ko dominer album ou bien ko bom album na e bomango eloko ba musicien batikala ko sa libanda o eza ba musicien na ba ko répéter ba solo bel album siko batikala ba lobela yo moko bimi obomi no album ngo sa elo msusu à réfléchir. Très bien. Ça dit pour maniquer, ils analysent pour maniquer faire nzembo na yo ya yembaki ya nini yo wala taki neti bazulu ko titre na ngukutiza nini wasala en Afrique du Sud. OK. Nzembo na nzembo kitoko kunda makabo bako pakata so bon pakata ya nzembo kitoko soka bimisi ka morceau moko ekundi album nyoso siko nzembo bat bayebi ezaka o asaeli clip ba opakata wana siko le reste de chansons le reste des chansons qu'est-ce qu'il va faire avec ça c'est ça un leader réfléchir quoi continuer promotion et album na yo continuer promotion ça ma case et puis je te depuis que tu as été incarcéré obimi oza sunne ozarati oh remarquez différence c'est comme la niveau a commis très froid très froid. Vous remarquez on est bien abimité à part studio tout le monde qui abimité. Non par rapport à titre ça Royaume Conga. Royaume Conga oui. Très belle chanson. Oui. Siko okundiango po osa elo msusu okota osa single et puis ndeka na ocholoba a commis très froid. OK. OK nenga bimaki ne fala za chaud. Il fallait za chaud. Ndena na eko sala émission boy naza traumatisé mais na linga ba fan na ba mona na quand même ka bien mais ba constater ka maquillage maquillage dans la lunette parce que naza na assiette na ngati abimi prison il fallait à la show donc aza discret plutôt donc on dirait muto rêver. OK. Donc aza na kati na été amizong sa na kati na si il n'est pas encore prêt afa anandaku banda bimi ba omona na boîte ba moni mais sortie médiatique ya makasi il faut parler biso il a été incarcéré. Tu as raison parmi Mamozolo ba vous avez raison. Il a été incarcéré, il faut qu'il nous explique. La question yo pe na tunaki moko na bango. Il fallait faire la conférence de presse. Conférence de presse, il a fallu zala banila. Non ba ka boye ba bo memi ka boye ba désordre ndengwana. Aza artiste munene. Il fallait normalement faire la conférence de presse à expliquer aux fans. Et là on est comme la qui d'aller les cas qui boye menzamba sali na bimi merci alinga singa merci na batinyo so ba soutenir ngai merci na bino botine il faut ça là on kan nzembo pas bon album na pas ça la nzembo merci je sais pas na éviter vraiment voilà on bon album kitoko pour ça nzembo merci OK merci na conférence de presse ndoko sala on sengi merci OK c'est ça voilà très bien. Dejon, tout le monde a vu vidéo moi tambolé circuler makasi où on a retrouvé le vieux na PC Bambote, mon vieux Zakari Bababaswe, honorable Zakari. Tout le monde qui Sinzora, tout le monde Ken Piana, tout le monde bandeko Babazaki vraiment belé. Balobi bino bosali club na bino pona ko boma wenge. C'est là. Ozo kanisa batini bako salo mabe. Na otala ba émission siko basalaka. OK. Parce que après Kaka Palme Beach. Un jour après ngai ba levenga. Akiko boaka ngai. Donc il y en a un tout qui osa ko se reprocher la nini. Donc c'était ozong sipso na sima après Palme Beach. Il y a réunion, il y a Zakari Bababa so beng sakibino. Ndé enlèvement salami. Yango nabi na ko accuser muté pa baté mais na ba émission oyo et ça tous ces derniers temps soko sali boye toko sala yo boye toko sala yo boye toko sala boye yango
nanga nanu kaka na naipsa ba fan nanga na bien après total mamsu na sima après Palm Beach ndinga na kutani na incident onga na zui enlèvement après Palm Beach bakangi nga na taxi bachenga soki ni na zolo ngam na résistara makasi na stipefia nyonso mais na comprendre na lali de 20h moins jusqu'à 1h du matin oyo yaki wana mbangu na voiture na yo na temps wana ozotu nanga héros yo se retrouver awa nenge nini okansete na utaki so maluku so ka ambiance na expliquer na so boss na yebine na komia wate bana nani mwana mwasi wana azoloba no ke no komone kutu Solange abi na loko ti Manick de John ya oyokota kano mona kinga wana lokamba tuzaki na mesa zala sincère ni réunion et l'on est na réunion zala sincère ni réunion ezala kaka zakari baba basui anti wenge et l'autre côté zaki ni réunion ni conférence de presse, tous les images ont été prises par des téléphones, il y avait pas de caméra. Et puis tant bon ngaba tanga bakoma bat mutnyo so monende na boya pozacle alobai ke non amona biso kala ya ngonde a wuti voyage abengi biso to partager moi verre to lia moi pizza mais ba pandi na ba page réunion ezaki réunion anti wenge donc to kende réunion de ni stratégie de ni to boma wenge voilà les mensonges nzamba zo yoka archevêque nzamba zo yoka ce qui totanga reta kombo ya jibeto ya wera place to fandaki nzamba a témoin nanga OK bo accuser batuté na likambo ba salité même yemoko honorable Zakari Babasi on a pesa mbote en passant atanga ki kombo ezaki réunion te ezaki conférence de presse te émission te ezalai ka ke no na mona manike il y a 10 ans il y a 5 ans abengi manike ba whisky azaki wana asala na internet te nani so 4 personnes bazaki basala na internet te bato basala na internet ezaki Ken Piana Piri Ken Piana Piri boye biango Kisinjora Pacho RFI est-ce que alobama kamba wenge alobaka ngote OK na ngai na mswana ba kombo na ete esili sikoyo anti wenge yango ya nini tang ba kena nga bando sala ngone te émission na boya ki nazaki catégorique tout le monde qui na mona ki ba vidéo tambola mo le ozolo ba keno te ba to yeli ba kombo ya batuti to ye ko lia to ye na komela to kei très bien mais ba bimisi ba bitokene ko sala réunion de ni oboma 4x4 donc Zakaria ko pesa so ba stratégie eza accusation moko très lourd après wana nga na eu problème ba enlever nga na loba keno image wana nde balinga babomela nga nango pona kendaki Palm Beach OK nakolo ba pe bongo batindei bat ba enlever nga pona kendaki Palm Beach OK mponga eloko na omona ka yango wana mais tellement kangi batute ba yoba te ndeni oloba ka biso mais bolobaka ngo to so biso to bomaka batu biso to enlevaka batu biso to zana ba hôpitaux to zana ba bar to chaka ba poison moi na mwasi na saka ba émission lobaki yango après réunion wana ngai ba enlevenga. Très bien, ce qui est clair zalaki kolia komela ezaki kolia komela ezaki ni émission ni conférence de presse ni réunion moko quelqu'un pour parler voilà, des gens quelqu'un c'était juste non. Une rencontre oui il y a Vienabino Zakari Bababasu non c'est la kana ça l'examen si quelque chose de nini ngana otala kana ba émission otalani oui non otala ba émission ba sala ki po réunion wana même Jonathan ngazo ba réunion wana mama réunion na bokele pas de réunion bokele na Palm Beach ba bokendaki ba pesa no ba stratégie ndeni boboma wengi to boma ngona nini voilà Mr. Mnuli Kamuro boy. Très bien. Et déjà, moko na kaka olobara bien hérité. Ils ont un ma base, un malamu parce que les artistes, on doit les critiquer. Nenge ba critiquer ba Kofi, nenge ba critiquer ba ouais ensemble. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Mais lelo ba guerre oyo entre héritier Watanabe et Fabregas. On a angle nini soki peno kangi misu
ozotala ngona angle nini eza affaire nini baweli nini et comme ça bango na niveau vraiment et comme ça on a niveau comme tozomona déjà ça ne va pas bien hein? Donc voilà. Ça reste à désirer oui. On a fona za nzambe mais modèle guerre kindende ke mabe et ke mabe ba mission minene ya Congo bazo swana ba kumofinga na ti ba parents ba ofinga na ti ba defo nzoto et comité que non oyo na kati ya concert na esoka batangi kombo ya oya bengani ba comme kolongola ba mission donc ezoki mabe or que mission salaka guerre na tube d'accord obisinzembo obizembo nange leki et beti ba vu boy voilà oya yo beti les trophées oh anga les trophées ngana kendek nazana ba contrat ebele et ça fait que non te ye ba bengani na ndako bilamba na eza boyo te ye ndenge za wana kutu aza akimaka oh te ye te aza boye kundaza naza imbécile pourquoi oui des langages comme d'imbéciles à la télévision oui c'est pas bien c'est pas bien oui ba papa bana nga bana bakoli bana na biso nyonso baza na ba android na maboko ba otala papa héritier na papa fa au côté ba répéter na chantier c'est là voilà oui oh te ya nga na répéter soki na wapi ya répéter na chantier na ndako moko esila te dans tout ça ozolo ba nini des gens te batika parce que na boyo simbelanga o boyo simba moko osimbi kote oti kote nabika dans son ensemble ponga lokuta mabeti irita mutnanga fabrication mutnanga mais na okondani bango mibale oh et bon non voilà na simba kote oti non c'est okite nabi bana je l'ai condamné bana ba omona papa héritier ba oswa na papa fa bana ya papa fa pe ba omona papa fa bazoswa na papa héritier bouta place moko ndi bovandaka na wenge souvenir a bien ezate oye koki tango kanisi yango peno bite nasuka awa OK po eloko esi sara biso ba problème eza ba souvenir na so na ba problème na yo pe mais so na talika archevêque te na mi kitisa difficilement nga na senga pardon facilement te parce que c'est une force qui libère mais to to potana nga na awa mais tant na tana tanga te bola muni betangonga archevêque pardon hein na soit qui m'abe. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info à sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain. Parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Na querelle nyonso moko il faut azwa attitude ya omikitisa so azwa kanga na danger okuna binga na danger tibo bomana conseil na pesa bino en tant que maman en tant que moi si botika boswana na musique conflit wana ezo conflit na bino ezo ke mabe boye ba ke musicien tant bozo swana conflit wana ezati na ba fan. Boni ba fan ba nubunda na nzela.
bafani babando bomana oyo azana bafani ebele oyo azana bafani oyo bafani na olinga te balobane oyo kuna pa olinga te balobane bomana. On veut pas de ça. Très bien. S'il vous plaît. Voilà. Et surtout les leucomies et mon banque sabat. Ils allaient qui dans émission, mais 5 fois pété. Mais les leucomies en plein concert, mais ils ont pété. Au moment Watakuna na émission, et pardon na concert ou bien na répétition, à lancer plan. Fabre Gaspé na répétition ou bien concert, à lancer bina filé, à lancer. Donc comme mabe. Donc voilà. Éducation ni siko bo pesa eloko nga na mona ki mabe na linga maestro mingi na linga héritier mingi maestro avec tout le respect que je vous dois ezalaka bien te eloko o muta se senta gêné nango o rappeler yango. OK, c'est stable. Surtout na émission au salaire mabe fallait pas. OK. On a payé au conseil. Très bien. Et c'est le mot oyo. Et soaka. OK. Et puis surtout le comme tu as sengé lango pardon. Au pardon que c'est ça facilité. Il faut que bosse nango. On comme ça on est un jour ba no fingaye aza responsable ya bien te. Et là qu'on a singa wata ba mission na ye ba kima te eze loko iswaka ye makasi. Voilà, tika ba benga ye agence de voyage tika iswaka ye makasi tika bufingana na banzembo nani asali nzembo aki. Voilà, est-ce que nani a eu combien de vues? Oui, il faut comparer bango na kilelo ngala lingu mama karate lelo na kilelo. Est-ce que Héritier a le même poids avec Fabregas aujourd'hui? Et puis nazotuna, ça vous sert à quoi? Ya ofinga na nengwana. Bozwa nini? OK, bino nde boya na bendele. C'est ça. Bango nde kitalatala ya lelo c'est lelo bino nde miroir ya lelo. Voilà. Ya lelo bino. Exemple ni bo pesa bano bazoya. Pardon, arrêtez ça. Bon enterrer H de guerre wana. Po bozo cha babiso onde na katikati. Na pona na tika nani. Voilà. L'air peut répéter na yo wa. Ah, et comme yo aboye. Zomona. Tolingi biloko wana te. Très bien. Hein, tolingi biloko wana te. Botika bofinga na te, botia banzembo na terrain. Oh, yanga sali succès makasi yanga bat. Bon, lelo, qui est mieux placé aujourd'hui en termes d'album aujourd'hui? Non, succès. Entre Fabregas na Héritier. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de Très bien. Donc ça l'analyse il y a Kitoko Lovi Bozilanga donc Baoyambanga. Donc ça l'analyse parce que biso to la vérité. Donc voilà. En termes d'orchestration, en termes d'album, en termes de trophée, en termes de production, en termes de succès, en termes aussi de tube, on a un géant entre les deux. Parce que bon, on va comparer ça. Comparaison pas mondial les armes comptabilité de comparaison des armes mais un G, ben silt non. Ah ouais, si quoi son abikaka oya leki ale na fingi comme un jeu ya on a boyi nanga na ka ya banzoto pasi na miku ezo sanga pasi donc ba analyse koya mais là on singa ka bo enterrer H de guerre. Voilà. Bo fingana makambo bo fingana teza bien te bo toucher ba personnalité na bino. Voilà. Ou à toucher à voilà. C'est pas bien. Alors pour bien filer au lobanine. Bon bien filé nakuta na eboye na idor na banque. Na loba na yatika. Bon le quoi continuer na e aboya na e koyoka. A continuer le quoi au sala. Pour mutu oyo apesa o makamso zo finga e même nzamba au côté là e. Fazaka na tango yaka au sala test na village. Batu kombe ba au sala test mukolo yaka au sala test pas fabriquer ça bazo bangote mbazo kai. Faut mituna. Faut mituna.
Fabregas tanga zoko na orchestre na ye obi combien de bato osala bango teste o balela maestro azwa bango te mazwa kiyo ya ata mabe yango ekomi na niveau ni ata sali yo nini ifalo tika nzamba bundelo ya modèle wana te omoni nyonso osala ebimaka mabe parce que yenda bimisa yo biso toyebi yo mpo na ye sikoyo bina filo ebi ke atolo bini ebi ke je t'aime beaucoup je t'aime bien na ndaku na yo yambanga bien mais na ebi te yo mto oza na makambo nezo kende bien musique nezo kende bien okoti simba moko loko mo mabe o ebo ma carrière ebo melo carrière modèle wana ti ebo melo carrière azana na venir belé hein azana kasi makambo azo sala ebo melo carrière. Ok. Obenga na fan oyo aye kotala yo. Ah concert wana o bazo illustrer oui. Fali ba bete likofi na fan. Obenga na musicien animateur na olongole musala pa bo finga leader mususu. Ya. C'est lui qui tire par l'épée, mère par l'épée. Keba ma finga ezongela yo. Tikako oganini. Batnya so yebike yo uta vi. Yo a villageois uta na village. Uta kune pa fa. Fabrica ça pesa au chance yemba soto yoka to eba voix ya bina filé ezaye ato salinini ozara na tor sozana mato yoka Feli Febol Market Melina Swamba ba fan na nganyo so na bien en tout cas bo voter ka numéro 17 oui nzamba na ngambu na biso to voter numéro 17 aussi ça na dossier oyo ya question suka marka oza o aboyi lelo wenge betaki na stade o biso tutu kendaki eza wenge do raté eza wenge ya Messi Amadou Djabi eza wenge 4x4 te o adora et pour lui Ferregola restera toujours le dernier fils il y a clan wenge. Qui réagissez-vous? Alors je vais prendre une réaction dans les locaux. Réaction à bango normal. Comment bien bobo to la moto place à kufinante. OK. Aza vivant. Oui. Beaucoup me dire que zo place na bo. Ezanti moto à kufinante. Beaucoup mo kaba héritage na ye. Beaucoup mo kabola biloko na ye. Azana no envie. Réaction ana. Ngana heba ki sala. Parce que to yebi ba bisonyo so keno mutasuki sa wengeza faire. Oui. Siko to boyango. Non bolo ba azana prison au na concert wana au lieu batindela yata message d'encouragement bazui ku to place na ye. La personne mutu mususu. Ezanti akufi. OK akufaite. OK. C'est pas bien. Benga ba bomay double. Ben oui, c'est pas bien. A CP latin, ba o CP latin. Même ngana o CP latin. Dans prison, bobi oté émission maniki asala kakuna na Afrique ngiti bo pesi plateau na mutu musuna olinga te na na kufinante. Na ebeke réaction ni sala. Bandoze ka leader na bango bima. Eloko wana ebenda makele makasi. Bozela. Leur faire au l'émission. Bozela. Nous zo monela ngwa. Azo préparer eloko makasi. Ah bon? Faire azo préparer bombe. Eloko wana nde ko benda makelele. Pas na kanda nango. Comment orchestre ya sukisa bazumu na monde na nzima merci à misi ba terme moko ya bible Barabas bilo mo bongo ezo ya oleba pona Jésus ba poni ba merci beaucoup il le belé ah là j'aime bien que mikolo ba chesiko yo rancune entre Ferre na Wata so ba se comprendre bien te lelo ma guerre makasi guerre makasi Ferre olingate motabi oleba pona Jésus na otala émotion na beti coup d'œil et pas Watabu na page na mon pena mo abeti mon pena dernier fils hôtel pe kuna boye oleba pona Jésus ba poni Barabas bon biso ta soit journaliste va penser sangwa biso l'air biso na cop wana pas de problème en tout cas ba tenir ça na 5 bino merci tout ce scénario mot de la fin pour aujourd'hui mot de la fin un pour message et surtout na Prince Babia bon voter numéro 17 artiste na bino Gentini Ngobilangwaka na pesi vienanga Chicho hein son excellence Jekoko Mulumba Francis Kalombo solution na pesi batu nyonso Abeda Chou Eric Mandala mais pour des gens on a sa stratégie moi bon on a invité son appel sur la TV ou bien hors caméra pour na ninte kuluka batu wana yoza mutabatu pour affronter batu wana kasi on nga baboma ngai pour semaine on na baki na okena bureau Abeda Chou na caméra Abeda Chou aboya
na so Eric Mandala za na okende na obeta ba porte. Eric aza na Dubai to tindele message obeta ba porte po to luka moya ko voter mwana. Mais abeda chou na okende pe na semaine no yo et ici la tena za pas beda chou. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Voter numéro 17 na pesi batu nyonso ba s'inquiéter ponanga. Merci beaucoup. Merci Grâce Mbizi. La sexy. En tout cas la sexy. Olaxi bolingo na yo. Yepa benga kinga. Olinga to vanda to sona na biso na kufate na kufa lelo te. En tout cas chez Jonga na puis d'Ixme to li atomela. Merci. Voilà, on appelle ça bébé Rachel bébé star. Moi na Grâce Mbizi Mbote. Et on a apprécié Bambote Place Azali. Merci vraiment on a bandé connu surtout bazoyi biso du début jusqu'à la fin. Et un grand merci à réalisateur en abisso, monteur en même temps. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Déjà, Baby et Olubarakolo, on a peine à comprendre que non, tu as la place sur l'outil, ce n'est pas bien. Et traumatisation, donc voilà. Et je dis merci à Fils Nzouzi, Place Azali, et sans oublier Richard Tessa. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et sans oublier, attendez, une personne très spéciale, à la personne de Fifi Mbessé, du côté du Canada. On a apprécié vraiment Bambote, Place Azota, Labisso, et Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Et pourquoi pas de penser au seigneur de la ville, Zadio Kongolo, en force de frappe, Zadio Kongolo, directeur en force. On a apprécié Bambote, Place Azali. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.